Histoire ya mama Serambo yango dans le qu'on a encore le banasima bino bandeko bozo landanga o bandeko tambo na mokili mabe o bandeko sala kindumba o bandeko malami bala batu o bandeko longola bazemi o bandeko lokuta ko yozo muno zo shina batu yozo muno zo sala mabe mako na o mama Serambo ya tangite awa ndeko na ngato tambo na kobanga nzambe nazalaki na ba trompe lisusu te. Après que bota moi nanga liboso menzamba yaki ko pesa nga lisusu bana à travers ndenge recommandation o ya tinda kinga na kata mokili et tant babandi ko lela na kata ya salle o nazalaki tango ba annoncer na famille ba mente ba annoncer na famille ke na kufi batu babandi ko lela na kata ya salle wana nga nazomona nzoto nanga elali molimo na ngai ebimi na kata ya nzoto wana alors tant nzoto elali nazomona bato mibale babimeli ngai babandaki kobimisa makila na monoko na bango pe balataki ba robe ya noir et puis banda obimisa ndoko bazombi banda obimisa makila bayebisi ngai ke toye kozwa yo nga na bandi kolela na kati ya nzoto ami wana oyo ebimaki na bandi kolela na esi bango boye kozwa nga bokeye na nga wapi Baby singa te ko zo talo tambola ki mabe na mokili réellement na tambola ki mabe na mokili ba komi lokola ba ange mibale na ba esprit wana mibale oyo bande ko bimisa makila ba ange mibale wana ba ebisi ba esprit wana boza ne sika ya kokende na yete nzambe tata tindi biso to ya kozwa ye déjà sikoyo na kati ya irija place nazalaki wana baye ko annoncer na kufi wana na kufi parce que maman Serambo bato balanda témoignage akufa la muka mais tant msu balanda yango bien te bakuta yango na kati bato beta yango ne bande voilà wana pe na Saint Joseph bazui ebembe baki kokota yango na morgue siko bazo sala ba mikanda po bazo ebembe ba pesa bango jeton na solana ba am o bandeko esi bakufa o batambole na obanga même atati siko oui na to sala pe be mission na ngo ebele naza na sola ki même nande ko na biso journaliste akufa ki Kamo Lopez moli moné pe manaki wana avant kufa bien mikolo wana déjà kufi siko kendo okuta na famille na ye siko na tuna pardon na katote ndeto fandi boy ozomo okokipe ko mona moi molimo mutumo ezo yenga place toza makambo ezebele ça liboma te nzamba zongisinga na mokili nga na bande ko sala mabe na bande ko sala kindumba na bande ko vivre na mibala batu na bande ko sala bu nzamba yebisinga makambo na za mabe iyo bande ko bozo sala makambo na besu ko conseil bande ko nga bazaki wana voilà mbote na balandi nyonso ya Top Media boye malamu na émission na bino to solana on voilà to solana ya mokolo ya lelo oyo ezalaka présenter Pata Dingalapa. Je suis allé chercher une grande dame, une servante de Dieu, la prophétesse maman Nabiso o tomesana ko benga na kombo ya mama Siara Mboyo obino bato belé bolandaka ye bongo et pas ya papa chic na chez Biso télévision lelo a ndimiete à répondre na invitation ya Tadingalapa to luka moeto so la makambo ebele sur sujet il y a ministère naé sur sujet il y a vie privée naé puis sur sujet makambo belé obino bozo komona voir même na ba etando ike na bino les uns et les autres cherchent au moins ya ko exposer instrument oyo ya nkolo lelo to koluka moyeto sola na yenga na monopoliser parole te elle est juste là à mes côtés na PC Mbote mon réalisateur ce qui to sur la langage moko fongola biso to lukwa moyen déjà to pesa invité na biso Mbote maman prophétesse bonjour. Bonjour papa Teddy. Bonne santé. Oui ça va par la grâce de Dieu ndambazo batela qui mezali ebi pe bandeko bo landa biso qui mezana mabota na bino. Voilà qui mezali na ba mabota na bango est-ce que avec l'aide de l'Éternel tokoki ko fongola émission on anzela lo sambo. OK tokangi misto bondeli. Éternel Dieu tout-puissant, de très de miséricordieux, combo na yo sans olama, combo na yo netolama. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être acclamé. Kolo na recommandé émission lelo entre tes mains saints. Si que tes maignan sotoko solola. Kobanda siko yo kino na suka émission na yo molimo santu na yo assister biso pe akamba biso na kombo na Yesu Christ tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous allons continuer avec notre émission avec la prophétesse madame Siara Mboyo. Voilà, nous allons
avant tout, comment est-ce que maman Ciara a comme prophétesse appelle naïe et pas Nzambe et ça les mandengeni maman. Ok, merci beaucoup. Na bandeko bozi temps kolanda biso na ngonga. Oh merci beaucoup pe na papa Teddy. Nzamba linga ya préparaki mokolo ya lelo alinga ipeto kutana na kumsika Nzambe wana. Amen. Maman Ciara Mboyo azali mwana akolaki lokola mwana nyonso na kati ya libota. Maman Ciara Mboyo azali pasa. Maman Ciara Mboyo aza pe na bayaya aza na bandeko pe aza na baleki. Voilà. Donc Maman Ciara Mboyo aza femme mariée oyo aza na bana 4. Maman Ciara Mboyo Vous avez 4 enfants? Oui. Amen. Donc Nzamba salinga ngolu na makambo ebele oyo ta mususu nazalaki na ba trompe lisusu te. Après ko bota mwana nga ya liboso mais Nzamba yaki ko pesa nga lisusu bana. OK. À travers ndenge recommandation o ya tindaki nga na kati ya mokili. Maman Ciara Mboyo abandaki ko bela nazo banda témoignage ne bandeli to kende dans to salango bandeko mususu o ba ozana ba question ko tuna ba ko komela yo to ko continuer be mission mususu. Mais lelo tozo lobela mingi témoignage. Na 2013 Maman Ciara Mboyo yaki ko bela aiko kende na hôpital o yazalaki ba elaki maladie nini na 2013 wana. Bon na banda ko tambola te wana na découvert maladie te na banda ko tambola te na banda tambola na gumbi mukongo libumu pasi donc pasi banda ko yebana te te ko kende na hôpital maladie e banda ko mona na te partout to banda ko kende nde to yaki ko kende na hôpital moko na Les Rochers na quartier 1 bande ko ba yebi Les Rochers ba ko sala Maman Ciara Mboyo échographie. Tant que ça la échographie de baie comme on a que eza appendicite na Christ et comme il faut ba sala nga opération. OK. To yaki wana tant ba salinga opération avant to ye wana to utaki na hôpital mususu to zalaki na limité nde ba yaki kotinda biso na Saint-Joseph. OK. Na Saint-Joseph le rôle ba zalaki na problème ya technique ba tindi biso siko na Les Rochers. OK. Tant to comme na Les Rochers ba yebisi biso ba lobi maladie monani siko kuna appendicite na Christ mais comme déjà aigu. Il faut intervenir dans 48 heures basalanga opération. Abande ko la poto tambola ki na hôpital ba master alizi ba bato ba yebi ba hôpital ya Saint Bernard eza na Kingabwa en tout cas malade bande ko mona na te. To ko kende kuna tant ba de ko zongsa échographie pas mais ça tala lobi nde ça bon il faut to intervenir mbala moko au appendicite déjà et comme aigu. Na eko leka na kati opération ba salinga opération na tongo vers ba 9h na koti salle d'op. To ko bima na salle d'op ba 13h. Donc ba na eko bima na salle d'op opération le cas qui très bien. Or kende ba sala ki opération wana babosana ki bistori na kati ya libumu. Basali opération esili na banda pe ko senyete et comme na yeko la muka je crois ba 12h 13h to comme na ba 16h na yeko la muka na la muki siko anesthésie si na zo ba ke papa Teddy yo mutuboye yo na zo ba nyonso bazalaki wana na si bango na lingi na se soulager ba biyo dans la porte basali opération siko se soulager na bi non na lingi na se soulager na o se soulager ka wana ngabi na kokate na ko forcer bande ko nga ba simbinga na telemi bazu cantine ya muke ba pesinga na se soulager monika ndeza na hôpital bambeteza ba temo liputa ba telemi ba bomba yo quoi. Oui. Tangu na ye côté le manaki lokola vertige. Na oki lokola vertige na ye ko kuweya. On a pota opération. Tangu na kuweyi ba docteur bazalaki wana ba ndeko nanga bandi ko lela ba docteur ba lobi mais opération l'équipe bien même jour ya opération. Et l'équipe bien ndenge nini ba ye ko bango moko siko na kati hôpital wana ba ye ko sala esusu échographie. Nde ba ye ko mona na ndenge basala ki opération ba bosana ki bistori na kati nzoto. Et ko leka ba ye ko bazwinga ba binde ba bona ndo pe ma sou bien te. Ba bi fo ba kotise na oxygène azo pe ba pe ma bien te bazwi chambre na zalaki ba changer nga ba kotinga na chambre mususu. Voilà. Ba ko chambre na zalaki privé na zalaki nga moko. Ba kotinga na kati ba bandi ko réanimer ngai nazola mukate wana premier jour nazalaki na coma nazola mukapete
au lieu de bandela basala opération bandé kozela soki na rétabli bakoki ko bandela lisusu pour na kosala opération pour na kobimisa bistouri wana mais nzambo asala ngangolu nde na oloba boya ata na kebe géographie bistouri wana emonana te eyebesi kekenda te mpona kosunga bandeko bazolanda yo bistouri wana ezali nini ezali mbeli oyo basalela baopération ya mikebo babenga yango bistouri emonana te en tout cas mama sera mbonza basala ye grâce et koleka na sali premier jour na coma, deuxième jour na coma, troisième jour bandeko na ngai babandaki ko ya na hôpital batebele babandaki ko za poko ko na nga mutaboko linga na koli na maboka papa na mama te pa mama déjà bakabona ki tozaki mike mama kendeki asali famille na ye papa pa ke asali famille na ye na boka meke pa koko na ngai baye ko annoncer siko na bandeko na ngai wana na troisième jour que maman Sera Mboyo akufi. Pendant que yo kufa ina noté. Wana déjà siko yo na kati ya irija place nazalaki. Wana baye ko annoncer na kufi wana na kufi. OK. Parce que maman Sera Mboyo bato balanda témoignage akufa la muka. Maintenant musu balanda yango bien te bakuta ngona kati ka to beta ngone bande. Voilà. Baye babandi ko lela bato babandi ko lela en tout cas naza mongi na boka me pa bakoko banoko na ngai bato nyonso balingenga mingi même na quartier babandi ko lela et tant babandi ko lela na kati ya salle o nazalaki tango ba annoncer na famille ba mente ba annoncer na famille ke na kufi bato babandi ko lela na kati ya salle wana nga nazomona nzoto na nga elali molimo na ngai ebimi na kati ya nzoto wana alors on a commis comme on a commis mibale donc molimo nga etelemi eza libanda mais nzoto elali alors tant nzoto elali nazomona bato mibale babimeli ngai babanda ko bimisa makila na monoko na bango pe balataki ba robe ya noir ba sexe na bango oyeba ite bazalaki un peu sombre bandanda ko bazalaki ka balataki bazambala ya noir et puis banda bimisa ndoko ba zombie banda bimisa makila ba yebisinga iketo ekozwa yo ngana bandi ko lela na kati ya nzo ami wana o ebimaki na bandi ko lela na esipango boye kozwa nga boke na nga wapi ba yebisinga to ekozwa otalo tambolaki mabe na mokili réellement na tambolaki mabe na mokili mabe wana yo tambolaki wana ezalaki ndenge nini eza tozo continuer ka na témoignage na biso mabe wana oyo yo tambolaki na mokili o lifuta nango bandeko na yo ya mabe pe babaye ko luka yo ezalaki mabe ndenge nini mabe o ezalaki na mokili to kosala pe mission mususu to pona ba jeune sœur ko fortifier bango kozongisa bango na Mama Sera Mboyo mabe o bandai koloba eza ebele musuto to 18 ans kolobela ngo yon na bifoto sala ngo émission mobimba o bandai ko tambola mabe kolongola bazemi tamso bandai ko yoka ba parenté o bandai ko lekela bango na makambo ebele o bandai ko yoka mutu te obike na bima na milana nga masanga na sala vie na nga ya muto koloba na nga azate malgré na zaki mona o to boka me pa bakoko bandai ko lengela nga to sali mabe moye bala kisote ata so bandai ko ba beta ba koko na nga banda boya no botika ye asali bino nini donc na kola ki bongo ba yebisinga bandisiko ko rappeler nga mabe na banda ko sala talo longola ki zemi talo sala ki boy yo ndongo za bongo biso to yeko za mutu na biso na bandiko lela na yesi bango na mutu na bino te bo mema nga po boke na nga wapi nga na yebi bino te na koki pe roke na bino te ba yebisinga yo boya roke na biso tala mambo yo banda osala na moki bandiko tangila nga et moment tant que nous avons discuté na bango ne ko mona ba ange mi balé ba ekoya ba komi lokola ba ange mi balé na ba esprit wana mi balé o bande ko bimisa makila ba ange mi balé wana ba ebisi ba esprit wana bozana esika ekokende na yete nzambe tata tindi biso to ekozwa ye to kende na ye ye azamu tuna binote amen bango ba yebisi bebe esprit wana oyo banda komisa makila ba yebisi ba ange wana ye za mutu na bino ndenge butala vie oyo ya banda ko sala ba bandi ko rappeler bango makambo ba yebisa kinga tala banda ko longola bazemi tala banda ko yoka te tala ba makambo nyonso mabe oyo na banda ko sala to sala ngo émission na kotanga leloko na eloko oyo na banda ko sala ya mabe o ta musu bande ko musu ba sala yango ba yeba te ke eza mabe eza lisumu na miso nzambe vinini oyo tambola kanango le passé na yo ese oyambola motema na yo makambo mabe oyo banda ko sala est-ce que o sala repentance ba bondela po na yo abandi ko yebisa mama moko tango ba ange wana ba bande koloba ba esprit ne bande ko misa makila ba kokai lisu koloba te ba ko disparaître ba kei
natika na ba ange wana mibale moko aleki mopanzi na nga na gauche mosusu aleki na droite tobimi na bango libanda tobandi bayebisinga batindi biso toya kozwa yo tobimi na bango tobandi kokende donc tobandi kokende na bango tokomi na libanda ya hôpital tobimi na couloir esika chambre nazalaki na B6 tobimi na bango namoni ba grande sœur na nga bazalaki wana bakoko na nga bazalaki wana bato bazolela mais nazobeyela grande sœur na nga ye nana moto ande koyoka ngai te nabeyeli bandeko na nga misu bazalaki wana baoyoka nga te me nga na omona bango toleki na ba ange wana mibale tokomi na bango na porte ya Saint Joseph donc tokomi na porte ya Saint Joseph toyei kodisparaître wana nga na bango donc todisparaître na bango tobandi kokende place tokomi na omona tokomi lokwa na baplanète donc totraverse baplanète mosusu donc namonaka nde nakoki koexplike esika wana te tobandi kokende nde tobandai place tokomaki na bango ngai siarambo oyo na bandai otambola toujours likolo ya mabanga moto nga nazolela nayebisi bango me nga naotambola likolo ya mabanga moto bino bozika te nga naozika malgré tozalaki na baangelo na baangelo bayebisi nga balobi oyo bandaki kosala na mokili na bino yango nde ozobuka nayebisi bango nini na bandaki kosala babe bandaki kosala makambo mabe na mokili yango nde ozobuka yango ozotambola likolo ya mabanga moto na bandai toujours kolela alors nde tomonaka bato mosusu soki akufi eza na babarrière oyo ezalaka mpo oyo traverse bisika nini oyo okende selon misala na oyo bandaki kosala na mokili soki bandaki kosala bolamu okokende na esika ya kopema na kimia soki bandaki kosala mabe okokende mpe na fer okende bisika oyo mabe oyo bandaki kosala bisika oyo okoki kozalela toleki na première barrière ezalaki bato ebele eza bato mosusu bakufa basala ba 50 ans basala ba 20 ans basala ba des années ebele maintenant baleka pas même deuxième barrière nous soupenons baleka première barrière donc tokomi na première barrière bato bakoleka esika eza na bato batambolaki na obanga nzambe oyo bazalaki na makambo malamu swati mutu oyo ye eza na bato ebele bakufa mutu mosusu omona ndeko na bino akufa mais eza na esika mo oyo afanda molimo na ye ne ekenda kopema te tokomi na bango na première barrière baboyinga na kota ayi namoni ba ange wana bakei basololi na basoda oyo bazalaki wana basoda oyo nga namonaki ezalaki bafardc te ezalaki bapolicien te ezalaki bamora te omoni nde tomonaka na film ya jésus oyo totalaka na batele balataki bakaske mpe balati baantibal boye babouclier na basimbaka nde basoda na baepe nde basimbaka baange wana basololi na bango baye kolekisa biso batomboli eza lokwa moni nde tokenda na bapéage tokende bakongo batombolaka nini ya péage mpo mutuku eleka baye kotombola baange wana baleki nga mpe naleki mais bato bazalaki ebele wana oyo nakutaki bango baleki place wana te donc banda nakomaki oyo nde ezalaka ke bato bazoleka na nzela moko be namonai te mais mosusu mutu moko me ezozwa temps toye koleka na première barrière totraverse na bango nga na bande toujours kolela na otambola likolo mabanga moto toye kokoma na bango na deuxième barrière kaka ndenge esalamaki na première barrière bake basengeli nga na deuxième barrière naleki na deuxième wana baangelo bato bazosengela nga tokomi na bango lisusu na troisième barrière baye lisusu kosengela nga naleki na troisième barrière tokomi na bango place tokomaki namoni ezalaki place moko monene na mapata baange bazalaki ebele baange bazalaki ebele babandi siko kolela nayebisi bango bozongisa ngai na mokili soki na banda osala mabe na osala yango lisusu te tala nde naza bena otambola toujours likolo mabanga moto en tout cas ezalaki mpasi na banda ekolela mbala moko bayebisi ngai biso toza na problème te nzambe moto atindi biso toya kozwa o soki papa na likolo adeside likolo na yo ozonga na mokili biso toza na décision ya kodeside te koya na yo awa to mpe kozongisa yo etango toyosola na bango naye komona lumière ebimi likolo nzambe ye moko abandi koloba abengi ngai 3 fois nzambe oyo nga nayebi oyo nga nayebaki ezalaki na temps tobanda okolo omoni film ya jésus nde bandeko batiaka bafoto na bandako na baeglise pa azalaki nango toyebi kaka nzambe yeyo jésus yeyo nzambe mpe yeyo kaka naye kokaki komona ye te
lumière ezalaki makasi na tomboli misu na nga pona tala ye mais na okai kota la lumière wana te namoni alati couronne mais lumière ezalaki ya makasi so na ndeza ka moyo otombola misu kutu misu tango so ko force otala moyo mais wana mo otala ngoza te kotala ngote so na tebo na zo ka misu passe tango abe voix na ye bandi ko benga ngai siara benga kinga 3 fois ba ange nyonso oyo tozalaki na bango bakitisaki mutu na se ayebisi nga nzambe yeyo azoloba tango abengi Jésus abengi siara otambolaki malamu te na mokili bato nyonso ba ange nyonso bazalaki wana bagumbaki mitu na bango na se et puis nga pe nalandaki bango nagumbaki mutu na nga na se siko na bandai koluka kokosala kaka effort namona elongi na ye me nakoki azoloba ayebisi nga siara abenga 3 fois ayebisi nga otambolaki malamu te na mokili tala osalaki boye namoni video nde tomonaka écran géant batie totala bafilme ya Jésus nde bando otiakala nazomona makambo ya mabe oyo na bandai kosala yango yo ndeko ozolanda ngai otambolaka malamu te na mokili eza na mabe mosusu oyo yo moko oyebi ke oza mabe okokaka kotika yango te nzambe atindi ngai nayebisa yo sala effort ya kotika mabe wana mpe eloko eleki bokonza likolo ezali te ntango nabandi kolela abandi kolakisa nga bavideo wana nabandi kotala makambo nabandi kosala naoki pasi na motema nabandi kolela apres aye koyebisa nga alobi eloko ezosala yo ozonga na mokili eza mpona bolamu oyo bandai kosala bolamu oyo bandai kosala nde esaliki ozonga na mokili ekozonga oyo ozongi na mokili nazotia badon kati na yo okozala prophétesse okobondela mpona batu bakobika okoprofetize mpona batu mpe natie don kati na yo oyo eza médium tokolobela émission mosusu likambo etali médium tomeka koexplike yango na bandeko mpe bakomprendaka yango malamu te bacomprendre yango soki médium elingi koloba nini voilà na bandi kolela ntango bavideo wana ekolongwa na ye komona sikoyo video ya makambo nga na bandi kosala ya bolamu nayebaki te na bandai kotanga na école moko na Missioni na Kingabwa bato bazana bazolanda biso bayebi Kingabwa na Missioni na Izam kiti tango nazalaki na 6e première koko moko boye na 12h je crois nazalaki tour atongo koko wana aye autai koleka azalaki na mikumba mwa memaki emoniki bamama kala akwei na se sikoyo azolela bapesa ye mai tozalaki na bacollègue nanga abi koko bopesa nga mai na ba uniforme wana aza na 6e ba classe na biso baleki babi omona boza na endoki en tout cas tonga na kokai koleka te nasali impa na ye kozonga nga bikoko nazalaki na mai na mulangi nazalaki na système mai omoni basaki za komemi saki na yo ozwi mai okoti mai na mopanzi nazalaki na lipa na bude na liaki na nga te nazalaki pe na bitide te na sombi biloko na nga na recré na olia te na kolia na ndako mpo nazalaki na bana bandeko bazalaki bana mama leki o bazaki baleki nanga nazongi tangu na ye kota koko wana nazwi mulangi ya mai wana ba collègue nanga bakei batiki nga bino mibale nazwi mulangi ya mai wana na pesi ameli mai nazwi lipa wana na pesi alie ayebisi nga koko merci bolamu oyo osaleli nga lelo nzambe na lola akaniselo na bolamu wana kontinaka toujours kosala bolamu yo mpe ndeko ozolanda nga osalaka bolamu mingi na mokili bato bafuta yo mabe osungaka bato mingi na vi na yo mpo moto asungo eza pasi kola yebisi nga nayebisa yo lelo continue toujours kosala bolamu oyo ozosala lelo ata bato mokili bafuti yo te nzambe na lola azokonte si bolamu oyo ozosala ayebisi nga lobi kontinaka kosala bolamu bolamu oyo osaleli nga nzambe na lola akaniselo likola bolamu wana naye komona video wana deuxième video naye komona na hôpital wana nakomi na 2e secondaire naye komona na kulumba na point chaud collègue nanga moko bando ofanda wana nakende kotala ye ntango nakomi wana natuni ye mima namoni mona koli mpona bango baoyamba bamemi mona bauti nde na liziba hôpital moko bamansere na Kingabwa natuni bango na bimona dani baoyambango be mpona bando okende mingi na lupango wana ayebisi nga bimona dani azobela aza o positif ezomonana te déjà biso presque na famille toka badonitrice badonneur bazali to
tant que bibo nga pe na pesa makila une fois ndeko na mo azaya na zemi maman leki nga azaya na zemi tant que obota mwana pa makila mwana na ya bando obela siko ya azaya na zemi apesa makila zate da ba benda nga makila siko tango elobi na nga bongo esali nga passe siko camarade nango esika na kende ko zwa kaye pona ki osako bando sola te na ba kol pa na bango na leki siko na sima na ebisi na sesula jabi ke na sima na ke na ebisi kol pa na bi mama Marceline ndeni mama benga bi botine mwana mwana ngoko muleza ki dari botine mbangu boye wapi ote mwana wazo bela ifo bazongu se makila groupe oto ote ba massage ezate to lemi makila ngo se bazongu se ezo sila kaka donc il faut babi to kende kinga sa mais groupe o ezo mona na te voilà na mama nga na groupe o aboza groupe ngabi wi na za groupe positif na pesa makila kunde na za bekutele kinga bele na olinga babenda ngango OK wana to baki ba 16h je crois to bimina bango collègue na ngana na mona ki esouté to bimina bango nga bibino bokende liboso na Hollande bino na yo na pas collègue na ngana tuni ba déplacer zaika a na bimi na bando Hollande bon to kutana na bango na point chaud na école ya l'église catholique to kutana bango to zu transport a kinga san to ke ti to comme na hôpital ba benda nga ba makile zo ke comme ki da ba 19h ba 19h30 na esi maman na maman nga na okende habite yo ko kende tena tiko ero nzela o akinga sana ezaka mabe na ko tiko kende na bambute ya nzela nde to yaki na ko tiko kende to kende kalomi na tonga bitena kende kaka sona kete ba betanga biteke kalomi na tonga na ko tika o ba bendinga makila bazu makila ba faire soigner on les basala na ba hôpital bazongisi mona wana o positif pe bando mona na te kuna OK tango bazongisi mona na tango na ngona lamuki Nyebisi mama na mama na komo ke mama na zimbonga bimisa pesa ngai ngabite mama merci ngana sala on pesa ngambongo te na lingende na sauver mwana mwana ngo pa fongoli misa komo loba na bimi mama na fsinga na bite na za mbongo na nga l'époque wana ba 900 francs je crois wana mbongo ebele wana ba 2000 francs na biso lelo o mam siko na zaki mwana trousse nanga na yesi mama nanga na zonga bila na ki otika mama bongo otika mwana na ina hôpital ngana okenda na koma na ndaku papa Teddy babetanga na ndaku balobi nanga na otika epa mibali ko ba série wana mutu ezaki vraiment bien te babetinga bakatanga na suki bakatanga bilembe pa ya nanga mibali ya tonton na ko mona deuxième vidéo wana troisième vidéo na ko mona na lipango pa bakoko na biso na limité locataire na biso mobali na zalaki soda a voyager katika mwasi ne pana biso na bana mike via condition bande ko vivre po mbongo alanga na bando futela mo minerval OK so ba yo senga mbongo ko ka singa ba pesa mbongo ndaku ko ka bando silika so ngana ki pa na bango msu bango ba futa ndaku tenga na ba singa mbongo so na sengi koko yanga mbongo na école ba sengi benga na ngozwa mbongo wana na sombe pesi mama na sombe masangu sombe biloko tana ndaku lesa bana mukolo musu na za 3500 na ebaka na pesa mama nanga bisombela bana matembele mama na kenda so matembela tonga sisi ko lia bengi ngabi yaya bola moyo sela ka biso za mwana muke wana komi na ba 4e oza mwana muke me bola moyo sela ka biso en tout cas nzamba pambolo nzambe na lola kama loba mamkoko wana lobaki akaniselo na bola mu na eko mona 3 vidéo wana Zamba ebisinga moni eloko esali na zongi sala mokili osali babola mo ebele mais bola mo onde sali na zongi sona mokili na eko mona nzambe na eko tala esusu tangu nazalaki na 6e na zo kende présenter l'école na banotanga na collège Okapi ezalaki na muzengu je crois nakutana na pasteur moko na Kingabwa pasteur Flamme nzamba pambolo papa tozali na ba collègue danga wana to sala tozali na maki je crois to tanga pe abe to te classe to zonga ndako abengi nga master ya kana ekoya ayebisinga tozali na ba collègue nanga batelemi wana abi na nzamba otalisa ngoza musala nzambe munene wana zaki na ba 6e mais nzamba ayebisinga na yebisa yo longwa na distraction tika makambo ozo sala oza musala nzambe munene oza prophétesse OK mais tika makambo so mama papa na bando pesa neti ba conseil pour l'école la biso en tout cas nazaki sombo donc na bando diriger ba camarade nyonso so to bito kota classe te to kota te so to bito kangsa mbongo to robima to kena bilamba ndako na saki
tokomi wana abengi nga tonga esinga na ebisi merci papa na yo kinzamba pambolo tant kana kati terrasse na komi na école po église yango ezalaki en face na école na biso ba collègue nanga batuninga mboya lobi ninga bia pasteur abinanga na musala nzambe na musala nzambe bandi ko sekanga babimbo yo pasteur wa moni bien te bo yo musala nzambe boni boyeko na onyo so sala ya mabio ndongo za bongo so biso tutobeba aweza pona yo yo muto lataka biso ba jipa mikuse préfère beta biso nyoso tu mais muto atinda na to tongsa ben forme beza yo préfère kuta lobali sute alemba aye oyebisanga bando sekanga ye babi yo muto bebisaka biso na école aki oloba bongo na bando sekana préfère kuta lemba yo déjà lobali sute nzamba ekotalisa nga longo yango alebisinga omoni eloko esala zonga na mokili yango yo ekozonga yo zongi na mokili na tie badon kati na yo okoza prophétesse okobanda kobondela mpona bato bakobika mpe na tie grâce ya médium epai na yo ntango bayebisinga bongo baange oyo bayaki kozonga na ye komona lumière wana edisparaître tobandi kozonga sikoyo na baange wana tokomi na bango na porte ya Saint Joseph wana makala moto déjà se elongwe na makolo wana sikoyo makala moto elongwe todisparaître na bango kuna tokomi mbala moko liboso ya Saint Joseph wana mpe na Saint Joseph bazwi ebembe bake kokota yango na morgue sikoyo bazosala bamikanda mpo bazwa ebembe bapesa bango jeton bato bazalaki na bureau wana bazowumisa bango sikoyo bamamaleki nanga bazosilika quartier etondi bato baye un jour tosala mpe mission tokende koko nanga komi déjà mokolo mais quand même omona te oloba bato babandi kolela tant tokomi na bango s'il vous plaît pour na tu continuer wana yo sali déjà combien de jours na se liwa wana nakufi na ba makambo nyonso ezo wana toza na batongo nde banonse na famille ke serambo ya kufi ba vers ba 10h siko wana tokomi ba 15h 16h nde makambo nyonso salama après siko toye kozonga na bango wana tokoti esika bandeko nanga bazalaki na moni bandeko mosusu ya quartier bazalaki wana toke na salle oyo esika nzoto nanga ezalaki na moni su nzoto nanga te na bandi kolela na bandi soko tuna bango nzoto nanga eza baoyoka ngai te naye komona baange wana su baza te na bandi olela na bimi libanda namoni to na bimi libanda namoni baange wana bakomi okende siko direction morgue nga mpe na bandi kolanda bango ntango na bandi kolanda bango naye komona mama leki nanga nanoko nanga dela batelemi na bandeko mosusu bazalaki batelemi liboso ya Saint Joseph ya morgue ebembe déjà batie na kati ya morgue mais bazozela bajeton mpo bango bakende bato baolela koko nanga fani na mabele mpo azwaki nga moke abokoli ngai mpo tokabona na lipasa na ngai yakoli kote mosusu nga mpe kote mosusu abandi kolela babandi kolela vraiment ntango azolela naye komona sikoyo baange wana baleki bango toye kokota na kati ya morgue ntango tokoti na kati ya morgue namoni nzoto nanga sikoyo elali nzoto nanga elali na se bibembe mosusu ezalaki wana bibembe mosusu baolatisa yango bilamba mpo babimisa yango naye nazwi sikoyo ami nanga eyeko nzoto molimo nanga oyo ebimaki ezongi na kati ya nzoto ntango ezongi na kati ya nzoto avant na ezonga na kati ya ndoto ntango tokomaki na bango na porte ya Saint Joseph namoni bamilimo ya bato ezotambola natuni nazongi nsima mpo na bosana eplate parti wana mpo bandeko baolanda biso bacomprendre médium eza nini namoni baame ya bato ezoleka namoni bato mona moko azalaki natuni ngai yaya ozomonanga ngai abi wi naomona yo nde esika na bandaki ministère ya médium na bandi komona sikoyo bato wana nde sikoyo baange wana bayebisinga balobi omoni neti likambo etali médium eza baami oyo nde okoki kosola na bango baami oyo soki mutu wana atambolai na kobanga nzambe soki mutu wana babomaki azalaki innocent liwo ezalaki ya ye te bato abongo soki bakufi bakoki mpe koya kopesa o message mais soki mutu asalaki mabe to abomaki aoya kopesa o message te mais mutu atamboli kati na bonzambe akufi na kristu akoki koya kopesa yo message toye kozonga sikoyo na kati ya Saint Joseph tolobaki yo noza boye mpe osololaka na baesprit nasola na baame oyo bandeko esi bakufa oyo batambole na kobanga meme ata ti sikoyo oui na tosala mpe bemission nango ebele nasololaki meme na ndeko na biso journaliste oyo akufaki Kamo Lopez molimo ne pema na wana avant kufa bie mikolo wana déjà akufi
akende okuta na famille na ye sikona tuna pardon na kati te nde tofandi boye ozomo okoki mpe komona mwa molimo ya mutu mo ezoyengayenga place toza makambo eza ebele ntango mosusu bato mosusu bayebi place toza te moye totanga nkombo eza te eza milie oyo eza na makambo ebele mpe so oza na miso ya molimo omona makambo ebele nde tofandi boye mpe ozomona alors toye kokoma tosalela yango émission nango toye kosonga sikoyo na bandi kotona koti na kati ya nzoto na nga nakoma yoka lokola baarticulation na nga ebukani etosala esusu te lembi ntango esali bongo na se force ntango nafongoli misu na telemi nalamukaki na moto ya makolo na chaleur oyo na banda otambola likolo ya mabanga moto wana siko moto wana etikala nga na makolo ntango nasutuki na kati ya morgue na bato basokolaka bibembe na bato babandaki kobimisa bibembe na bandeko na nga oyo bazalaki wana bato nyonso bakimi bato nyonso bakimi babandi kokima mutu akufa lamu bato nyonso na morgue na bandeko dans le sel mutu atikalaki pembeni azalaki mwa mosika te koko na ngai abandi koloba boyelanga aloba na monoko ya mboka na biso po naza mongo abandi koganga lobi boyelanga Gillette na tata ye toyeba soki aza molimo to aza mutu abomo encore bakoko na tembe abandi koloba bongo siko ntango abandi koloba bongo nga na bandi kolela na bandi koprophétiser mbala moko wana so na moni na tangi komona papa te di kombo na oboya mboka na bandi opesa prophétie tala nzambe yebisinga boye siko bato baokama bandeko bazalaki na babi bandeko nanga babi oyo eza liboma na bandi koyesa bongo mpo ntango nakufaki nazalaki na liputa na tolo ntango nakendeki na bande kotambola na baange nazalaki na robe ya pembe mais ntango nazongi na nzoto wana namoni na liputa kaka na tolo na bandi koganga bamboyelanga bilamba mpo anini botiki ngai boye bible elobi totika kosala mabe na mokili totambola na kobanga nzambe tosala bolamu na mokili na bandi koteya mbala moko wana namoni lokwa nakomi na miso mosusu so natali yo na bando prophétiser mpo na yo mbala moko bato mosusu bazo baprofétie na bango ka wana bazwa mpe balobiko na bango wana kaka bandeko bandi kolela bato bapanzani koko na nga bandi koya sikoyo malembe boyelanga Gillette bandi kobenganga ndoloba nanga sikoyo na kimongo ke eza yo eza penda yo ata moko ya koko tokangaki eza te nakangaki tosala yango émission na kimongo donc osala bato bien fort wana basala batala yango prochainement ok voilà merci allez bamongo moko boye tokoli nango toyoka nde koko alobaka mais eza nango vraiment ebele na motu te mais nayoka so moto aloba na oyoka torépondre nde eza mwa pasi abandi sikoyo kolela wana abandi koya pembeni nanga siko namoni bato nyonso mosika koko nanga abandi pembeni nanga namoni médecin oyo abandaki kotraite nga kombo na ye Dr Gaston Nzakumona napesi bambote docteur ye mpe naye komoni lisuka nde nasala bémission boye nde aya kobenga nga na telefone naye koba mama docteur wana ye atuninga mboyo sava nga bi docteur sava na bi docteur bayelanga mai bayelenga na mela 3 litrage ya mai nantanga kombo te mpona publicité na meli 1 litrage ya mai wana na kabolengo katikati na meli 1 demi na meli sous demi nango na 6 litres moko bayelinga sous litrage mosusu ya mai na kabolengo 3 parties bayelinga litrage mosusu na bandi komela na kati ya Saint Joseph côté ya manque ezalanga basystème ya basango babassin donc ka Saint Joseph oyo oui ka oyo ok babassin minene ezala na bamai na batuki moko ya vert babasango banika babilamba ya badra nakenda mbangu ntango nalamukaki na koti na kati ya bassin na mpo na nda oyoka moto wana ntango na prophétiser mpo na bato naza kati ya bassin wana ya mai wana nafanda na kati ya bassin wana docteur aye mboyo saba koko nanga bandi koya malembe asimbinga nayebisi koko nanga mama yaka mpo nabengaki kaka mama nabi mama yaka eza ngai na bandi kolela wana na bandi kosambela wana nazoprophétiser mpo na bato bandeko nanga babi eza liboma docteur abi ekozala problème mentale nabi na liboma te soki moto abi liboma na tomboki naza liboma te nzambe azongisi nga na mokili nga na bandaki kosala mabe na bandaki kosala kindumba na bandaki kovivre na mibala bato na bandaki kosala boye nzambe ayebisi nga makambo wana eza mabe yo bandeko bozosala makambo na bayesi kokonseye bandeko na nga bazalaki wana botika mabe bobongolamu te bayelingela bana esengi baboyelangela nakomi koyoka soni nga muna bandaki kotambola na bise na jipa mokuse ata nazotambola wapi nazoyoka soni te nazotrouve yango normal lelo nakomi oyoka soni
na mbala moko sur place wana sengi boy lange lamba nzoto nange tikali polele ndeko nanga la teki pa mkusa na bise tala ndongo lati o lati mabe bible peut que lata boy mabe moi ça kotika ndoto ne bedoka ndeko longo za pour mamutute yo mdo yo ke le balanga bo boka ngaye basinga so mutune do sala te Solange poza ki muto loba mingi o ngana landi abandiko bakoko na biso ba ko de fana fana kata mboyo te manga bino ko tele maté d'autre na fanda wana ti 18h ba ko zwangai batu bandiko ya Saint Joseph ninga na batu ba ko misa bibembe na batu nyoso bandiko à l'époque wala na yebi ba YouTube ezala raté so ezala raté ndenge le ezala likambo nyoso ba filmer ba tena réseaux sociaux ninga malamu ndenge mosusu allez baye kozwanga miminge sika dans na chambre nazalaki to fandi wana na bandiko te na sengi bible na bandiko bondela na bando nazali so na ki église pour na bande na utepe na kati église na ndai mokameba ne kodi mais o sambela na o me moko bimi na yo e oke na o pe babenge obokei mo sambela mi kotisi mo bimbate voilà na bandiko na lingi suma ka monzambe na banem so o prier yo mo no prier me malobe silio e mo nengi to fongoli miso ko mota batu ne ba osambela yo ko mota ne bilongi ya batu mais na komi ko prier na zo kaka sentiment na bondela nzambe te ko koma na hôpital te ko bima te ko koma na ndaku nde sika ministère mama Serambo yo banda na banda na une église nanga sika na banda okende un jour to okende po kutana na père spirituel nanga OK au PSAE Tibank apesi ombote papa bisikoza na bandi ko bondela na bandi ko lela na zongi na koti suna kata bonzambe na nzamba e ko tide suba donc kati nanga et pona ki medium to sela ngo émission to kotala pe be émission mususu to kende ti bisika bandeko oyo bazalaki na ba difficulté o mibel na bango batike bango bande ko telengana mais lelo à travers mama Serambo ya solo na amia mobile na ye pe ndeko wana zulu pango azongi na bana ne na lupango mususu donc to sela ngo be émission histoire ya mama Serambo yango donc loko na ko le banasima bino bandeko bozolandanga o bandeko tambo na mokili mabe o bandeko sala kindumba o bandeko mana mibala batu o bandeko longola bazemi o bandeko lokuta ko yozo mono zo shina batu yozo mono zo sala mabe mako na o mama Serambo ya tangite awa ndeko nanga to tambo na kobanga nzambe eloko leki nzambe zate soki nazalaki na bolamu nzamba azongisinga koza bolamu ta mususu ngai ezalaki grâce o nzamba oki mawakiti likolo nanga ta mususu mawo nzamba kiteke pa nanga aoki kokitisa po na yo te ta mususu lelo soko kufi na kati ya masumu wana okende wapi molimo na okende konyokwama okende kofanda na lufelu to changer to tambola na kobanga nzambe eloko leki nzambe na mokili oyo ezali te. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, je suis resté sans mots, sans rien dire. C'est-à-dire, il est temps. Il y a certaines choses, il faut saisir des opportunités, il faut saisir des opportunités, grâce au sauter. C'est juste une partie, il y a besoin de ça pour que nous ramenons les enfants de Dieu vers la face de notre créateur. Notre invité c'était la prophétesse Mama Ciara Mboyo. Je ne sais pas si Batubako Zalana mo eloko moko o bakoki ko contacter ou eloko mo yo bosana ki avant toka bwana complètement parce que lelo to sala commentaire penate commentaire ekoya na ba émission o ezolanda. Merci beaucoup na bandeko nyonso bozwa ki tin kolanda biso ne bandele émission yo ndeko ozolandanga ozona problème nyonso ezotungisa yo lobi Mama Serambo na bondeli pe mingi na zui solution te o ozona problème etali ko bota o ozona problème eza mikanda o ozona ba solution ozona ba problème ebele ezotungisa yo Mama Sera libana nge eza na kimia te Mama Sera ko bota na nge ezo simba te problème nyonso ezotungisa yo numéro Mama Serambo eza affiché okobenga tokobondela nzamba opesa biso ba directive o mona makamzamba osana vina yo okotatola pe lokola bandeko mususu batatoli monene ya nzamba Mama Sera sali bango na nzela Mama Serambo yo numéro nanga eza affiché nzamba pambola bino nyonso o bolandi bozute kolanda biso. Mama Serambo, juste une dernière.
Et pas dans les conditions de la vanine. Lorsque les gens veulent te contacter pour consulter par rapport à une situation, par rapport à la prière. Oui, la prière, c'est un problème. C'est moi qui ai appelé ça directive. Mais les cambetali médium, ils ont ma cambo et ça les médecins et c'est un cas. Ceux qui mutabengi, non, les cambetali médium, maman c'est ramboronde qu'on a koufaki, maman n'a koufaki, papa n'a koufaki. Tu peux ça direct ça bango que non il faut tout ça la boy il faut tout ça babilo que faut na ça la il faut ça la one les alikambetali médium mais likambetali prière to ko bonde là ce qui zamba ebisinga yebsa mo na nga sala offrande yebsa mo na nga asala alliance mo na to action de grâce on les a problème te no yebiso salon ndenge nzamba ko kamba biso ndenga opesa directive na. Voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs. C'était un réel plaisir pour moi Tadji Ngalapa de présenter l'émission Auto Solanan. Voilà, Auto Solanan avec les enfants de Dieu, avec des servantes de Dieu, avec des serviteurs de Dieu, une façon il y a édifier peut apporter en plus na ba vie na bino. Merci.